Mai Mai, au Interamwe, au djihadiste, l'équipe qui était dans ma baie, FARDC, MONUSCO, brigade spéciale à ONU, il y a l'Union africaine, Kenya, sans compter les combattants, il l'armée c'est quoi? La guerre, c'est les renseignements. Manquer de respect dans le grand prêtre le roi Fachi. Fachi a combattu. Et donc aujourd'hui, ça combattant au Kimi Gare Centrale. Au combattant, soit à le programme, il y a Gare Centrale, il y a marche. Au Chambila, au quitte la Gare Centrale. Tu connais ça fait les noter à Okima Est. Ah, mon aïe, mon aïe, t'es ouane ça bacha balamike. Boluki ba petit mo akina wa o ba uti beni. Ah. Ba petit ba uti beni ba osane o ba uzwa mokonza mboka. Bongo eta major chef atini na Est kuna. Ba reçoit liberté ça na kuvefe. Ba bi vendeze na palais. Mais aboy état de siège na ba restitution na ngote za la bongo, eza bouclage. Et puis ngala ko pale bangote. Et on qui allait ayako lela ebele na matanga po ambuye bino. Alors tout le monde sait que yem d'aller master wana. Maintenant la bosse n'était que failli na mosito. Barom balé ba biso ba ko sala tout pour créer une sécurité afin que ba investir ba yete. Ba investir on ba Félix ou ba créer emploi. Donc bazo boya ba investir ba ya pour ba ko za misala tala dégâts muta mabe. Mais biso tozo meka à peine 2 ans à pouvoir. Ba chone bonga. Yo biso bilo rapporto moni rapporto. Et puis vie sociale na porte vanda. Comme ça. Ah ouais, unité za rebonde là. Mutu système a bipi kaka. A bipe boy yo bengi. Siko ozole na we bipi. Te to boy te za taxe. Mais batala lo lengeni ni bako balancer lo kango na terre quand même. Ouais, président Mbote na yo? Mbote ndeko Dieudonné. Ouais, président, to uti kolanda état de siège de Salamaki. Ba nommé pe ba généraux o ba ko kamba bongo province Ituri na Nord Kivu. D'abord là dans l'entretemps, ba impression ezani ni omoni likanisi wana boni. Papa zara na carotte na bâton. Il n'est pas dit parce que père a olé Sabino, papa comme camarade de la famille. Et comme maman vous pas na batambola na divagation na ndako. Ya mon papa fola ça papa à chaque libaya. À partir de 20h, moi je suis na ndako oui après 20h au vivre ce que père n'a parlé. C'est ça Fachi. À quel moment on a diplomatie? Attendez si bango besoin de otonga mboka. Tout ça, le Congo, il va pas nous au Congo. Il y a d'autres chapois. Congo, ça n'est pas tellement. Mais dans le Congo, il y a des gens qui ont besoin du Congo, le Chida. Ceux qui ont besoin du Congo, ils ont tellement exaté. Il y a des zones à l'Est, il y a des fachi yombo. Il y a des côté. Il y a des côté. Il y a des côté. Il y a des commandant suprême. Chef de l'État, garant de la nation, a bêté le bon qu'on a mis ça, trop c'est trop. Il faut aussi ça, ma maestre. Donc on a décidé, il y a un état de siège. État de siège est un période exceptionnel. Quand ça ne va pas, il faut des mesures exceptionnelles. Il y a un état de siège on a Est, donc on a mbila bembila. Pour les Congolais comprendre, il y a un état de siège et un bouclage. Soit on dit que quartier Moroboye, kuna lo engele ki trop. Oh ba arme maison le cas ba assassinat, ba ça bouclage. Donc maison par maison, avenue par avenue. So comme bimelarité, au côté de la couloir. Donc la minute o ya biga bimarité, ay ba geno, so aza ADF, Mai Mai, o Interamwe, o djihadiste. L'équipe qui était kuna mabe, FARDC, MONUSCO. Brigade spéciale à ONU, il y a l'Union africaine. Kenya.
sans compter les combattants pas IDPS baza kuna bien bien l'armée c'est quoi la guerre c'est le renseignement. Le renseignement c'est quoi c'est l'information. Il y a un autre riba pecha kuluna ya kinao les informations commandant Cédric Avana na ikele numéro 12 Pamela Vani na Bosobolo information d'abord mais la lambi tant quoi ya bashi bina filé donc de ceux qui population ba emboîter les pas ba participer dans l'opération. Les généraux ba nommé wana est-ce que bada bana mboka bo to mo banga to ka kia o ministre de défense étranger ce ko ba no généraux ba nommé kuna bada pena bana mboka o ba ko za la sur bada le kolomoko na mokonza mboka oui puis que je ba nommé pe o ma Ougandais et andenge na biso to linga muta pa mo mate so muta pa mo no zambongo akisi te ba poni ba FARDC na ba policier ba diriger Nord Kivu na Ituri. FARDC gouverneur, policier, vice-gouverneur. Donc FARDC na Mbila académie na Est. Voilà état de siège au Mokozamboka a balancé Mpanjo au ça vraiment ba congolais ba généraux. Ah tout ça qu'on a té, toi besoin qui me va na Est. Par contre sur mon bekolo. Yo ba biso te tseke da angolais tseke di le père te ba jona to lingite o to yebi avec Fachi Congo fibo donc qui mène à Est ba parle pas c'est vrai qu'on peut la Mpanjwana ya omoni guerre za Mpanjwana trop ba ko réclamer mo konzamboka kende kuna akomi obanga ko kende obende ni poleki muntu le bia fingami pour asengi chef de l'état kende kuna na Est mais ça c'est manquer de respect na grand prêtre le roi Fachi a combattu. Et donc, on a combattu au Gare Centrale. Au combattant, on a sali le programme de la Gare Centrale, il y a marche. Au Chambila, au quitte la Gare Centrale. Tu connais ça, Félix Noté, à Okima Est. Ah, mon aïe, mon aïe, t'es ouane ça bajaba na mike. Bolu ba petit mo akina wa o ba uti beni. Ah, ba petit ba uti beni, ba osane o ba uzwa mokonza mboka. Bongo ta major chef vatini na Est kuna. État major aux na Est. Na ti ngo fachite. Do yo linga ka père akende na réunion ba parents. Soki mère ake, mère papa te parenté. O linga ka père aya. Yo sko promoter na père likamunini. O beta matolo. Te batini mère akota réunion ba parents. O websa ba parents, mère websa père. Un point un trait. Facha okende te na Est to lo babo. Mais yemo ka beka okende no. Okende mukolo ya okende zali kamba agenda. Et c'est ça RDC à Congo Mobimba. Bon qui est RDC. Bandou RDC. Papa. Ce qui est vrai. O ezana nkugwe bimina nini. Mais mboso ayebisi bangote. Bobima na baku par armée. Donc cela veut dire mboso ayebisa bangote zaki biso sur la mpanzi wana. To ebi o esami na Est. Est c'est business. Totika mama business. To accompagner mokonza mboka oye na bolingo ya kotombola ekolo botika bizoba bafacha elongwe on note avant d'investir sama il faut guerre là mais muda aussi za guerre sama investir ye au monde babo tu dois pas investir sama au monde babo sama lukonde politique muntu akolela bo fingi trop. Abi kutu bato Kabila bazaki un peu poli pona ye telemela Kabila tikama ko finga mabongo te mais lelo yo ako telemela mabe o ezele kana pouvoir en place lelo bo fingi ye net kutu da congolaise te mais na lobi eza programme ba futi bango ba mbongo bola mo sama na Est kuna nenge fa de ce récupérer ba territoire mususu oyo il y a de cela 15 à faire des combattre mais avec Fachi Beto faire des récupérer ba territoire mais pour les qui montent à Robert Tarot de Sote et l'engue sans les arrêter momi wana na ba journaliste ba ndeko na ye o ba lembongo ya master wana ba beta de solo l'engue sate ezaka poto mais le l'engue ça o Robert la peine o zando bina file l'engue ça o kombe wenza makala o komi peko mais les solo zate so de moutons les solo zate kasa ba no fele les solo zate ola mfaja osa na Congo eza mingi mais malheureusement ba Congolais bazo continuer ka kimutema mabe ko finga Félix ko tonga Félix mais na poko azo beta l'époque Kabila wana ndeza na kumba mais occupé été eza ba distraction to na ta rolanda batute
On a hérité un pays à Lambeau. Il faut ça la remontada. On a remontada, blague à la raté, distraction pesate. Donc on a mis ce légaté. Dans le marketing, la contre-propagande, c'est de la propagande. Donc depuis on va dire que la politique qui monte. Et là on est en soi, non? Non, Moussala c'est que Moussala c'est comme une politique qui monte. Té. Biso il dépêche de ce pouvoir, Tony Congo Sani. Et tellement Congolais lia. Combattant benda bunda boye na cruise moi bolo. Et l'autre c'est la moi union sacrée. Dossier Aram, bato belé bako lela, ba unité ko kende se ko kende. Congolais vivra na $1 na journée. Mais bo bakisi sur Ram boche likolo. Bato bako lela. Nani Kibasa Augustin Leki na top Congo le bien chef de l'état et makambo wana. Bino pe boyebi yango to boni. Te loko to so boye yango wana te. So sali ezala ko Adam na Eva. Nzamba tuni Adam oza wapi? Ono Nzambe momme opesa kingai. Yo bisaka Nzambe na sumuki. Do fachia komika fulu. Eza boule na ye Kibasa. Eza bilo rapoto. Mais na poto evanda, mais avec vanda, et ça li batu boye. Mais biso tozo meka à peine 2 ans à pouvoir. Bacho ne bonga. Yo biso bilo rapoto moni rapoto. Et puis vie sociale na poto evanda. Kope ça. Ah unité za rebonde là. Mutu système a bipi kaka. A bipe boye yo bengi. Siko ozoli na we bipi. Te to boy te za taxe. Mais batala lo lengeni ni bako balancer le Congo na terre quand même. Ça pour te contrer. Boza wapi normalement taxe. Mais faut comprendre que Borango les eaux. Facha ça les gars à 2 ans. Ba ba boulé na sali 20 ans. Donc à profiter du fait que Facha est dans ngosuma na terre, mon mena na bo na ye. Te les eaux. O tida gango. Au moins na pote pesa. Mais avec pesa ça la peut pas dégâts. Mais biso to appel ni kaka. Congo tozo bandela Congo. Kaka na malembe. So moni ke bazo lela achena se. Le peuple d'abord cela veut dire quoi? Faut yo ka peuple. Et là où ça la yangete? Kanga ki bato o basali ki marche pour na ram contre ram wana ba. Kanga mina désordre. Te yango moni eza processus. Ba maso de côté. Bana lolenge na bango o bazo memela makam o eza différent na lolenge na biso biso to ba valeur to eko store ba valeur na Congo ana ba valeur on biso mto na métis nango ba to kuti na terre to collaborer na bango bazana ba comportement agressif de que l'état va s'adapter na vision na biso yo mo ba dérapage au salama c'est normal mais ba comprendre pour ça le peuple. Voici quand le biquet demande le peuple. Pour y bazoler la peau nanine. Peuple leli, ramouana, moi unitaire au bon de là, ils ont quatre les sous-sous, à comprendre le système de Django. Et puis, pourquoi insister dans la minute? C'est ça fait le réseau tout ça peuple. Donc, bataille la passe à peuple, ils ont la randoté, bataille la passe à peuple, peuple bazolinga ayeba, et le Congo yego sala nine, et quoi porter de nine. Ils ont dit qu'il solo. Donc il va ça faire un dialogue entre yé na peuple. À ça la mission, ayoka peuple va yoka yé. Ba luka terrain d'attaque pour qui met en intérêt. Chef alobaki na RTNC, message à la nation. Yo comprenez que on est message no repose na peuple congolais pour basa la camp pour battre la ga nzale à quand les social bazo ebate journée ba ko liende bolobaki que non to préparer ba toilette na biso pour ba toilette ko tonda. Mais nzala pe ba ne pe ko la yesu nzala ya giti. Nous allons faire la fabrication de bestes. Pero yesu nzale alaki. Ba français ba kemba jeté na mpiaka. Donc piaka ne ba yangi balo bagaza ngo libandité et ya rekendaka. La vie a le haut et le bas. Ba tenir biso rigueur makasité. C'est depuis 2019. 32 ans à Maréchal, 22 ans à 54 ans qui yanké, ya kuluna, ya pillage. Bon, on a 2 ans à Félix Abendi Bo. Ako bunda pe comme notre tête, tozoliate. Mais depuis que nous avons on a mutadaya zate. On bien muta sengi nzambe comme nzale leki nzambe bomaka mokili, mbe nzambe zwangai. Mobola teti. Mais na banzala ona, soka na matonge, o mona beta 4 nkoi. Moi liboka ngulu pe,
mais na cité abela nzala okomande baba mbouye obikela matanga ezala batu mo bayaka kolelesa batu bino bolela bien te mais mwana zanga baye kolela na bango bokusupe ya lire donc bakongolais baolela na bango moko te batu mo baolelesa bango bato badirija bango loka bata FCC Lamuka Cash na bata Union Sacrée no moni wana badirija Congo biso ozala te bango seconde jalousie depuis que Félix aina biloka sika donc cela veut dire mbongo à l'état ezoke na banque abaza banque basali programme aso de moto elenge ça grâce à bano félé siko balaka wana ezaka balaka na bango basanga na poche siko bako comprendre Félix finalement azwi mbongo atiango na banque aotonga pe alors que bambongo ya mbongo tongi immeuble na Zimbabwe otie compte na banque na pas na ma papers yango moni kidiabo hein baotalisa banote aokokeloko te bazala tranquille avant de s'en pouvoir ndenge avant de réunion sacrée bina filé o etikali kaka nomination ndenge mo lobby ba nomination na ba entreprise nomination na ba ambassadeur donc mikolo za machine ko sala ba ordonnance donc so peut sous mon occasion ordonnance tu es fort dans le pega au déboulot oh qui sont pour abu pia ba député batika na ko na bango musala bango ko sala ba loi ko contrôler le gouvernement na contrôler ba entreprise les restes fachi béton ndeko falu na muzitu baza pour terre il y a état de siège d'ailleurs ba critiquant babi le chef est allé beaucoup plus rapide à la besoin qu'il fallait à ça la nemaka mususu parce que état de siège ba restriction ba liberté ba toza taché na makambo belé na kati bongo faulu la couvre-feu à sto zade yé ko faulu na muzitu c'est comme 22h palais avant 22h azom za masse de moto couvre-feu hein mais auto ça couvre-feu awa ba restriction liberté ça na couvre-feu babi 22h na palais mais aboy état de siège là ba restriction na ngote ezala bongo eza bouclage et puis ngala ko parler bango te et wando ki ale ayako lela ebele matanga po ambuye bino alors tout le monde sait que yem d'aller master wana maintenant la bosse ndé que faulu na mozito bango mbale ba biso ba ko sala tout pour créer sécurité afin que ba investir ba été ba investir wala baza Félix mbe ba créer emploi donc bazo boya ba investir ba ya pour ba ko za misala tala de ga muta mabe nous sera fachi pour abendi bo mais le lo sécurité ezate insécurité za umbezate bana ba créango mozito na faulu te pour na maloba na bango insécurité à l'est eza ko laki mutu na ko prouver na ko lakisa yo masa ke ko lala ala mukete siko biso to yoka imaloba na to loba na ale yote donc insécurité à l'est comme nango fayulu na muzito d'ailleurs il faut justice ça akanga bango ba yebisa biso eloko nini etindi bango basala insécurité ta lelo fachi eta que combattant ya terrain habité faut na bino ko affronter babuzo bawana na kuti yango na créer yango te mais na zuli kanis ya aussi sango ya ngomoni biso ba congolais to soutenir Félix Fachi Beton to soutenir yé to tika ba polémique ya Lamuka FCC Union Sacrée to zo Félix roi Léopard tango Léopard na robeta compétition ya Coupe d'Afrique azara ba supporter te ba supporter Léopard ezara ba supporter Renaissance de SMP Veya Mazembe. Pour la polémique à l'inafuta Abouo Pia. Donc polémique à la Mouga FCC Cash Abouo Pia. Bisous si ma fachi béton. À part le sur le est. Ils allons combattre la gare centrale. Au Roganin so. Donc c'est numéro de contact na yo pour bazana besoin na ba couper. Nzambo gazana bolingo wana. Ya ko sunga ekolo. Ya ko zonga Congo na Conseil des Nations. Parce que le Congo est à la beauté. Tous les pays, parmi les 8 pays les plus industrialisés du monde, en 1960, quand ils ont été bateau, ils pays Congo mbeyambea. Il y a un peu de Congo, le Congo authentique, il IDPS. Il faut qu'il y ait yoka et ganga, oui. Au Congo, il y a des responsables. Au Congo, et le Malamu, na minute de Congo. Donc, Fachi avant des images à Congo. Fachi à la chaye, abela, tangausi yangoyo,
yo siko luka tangausi fo benda na mpanzi auto inspiration tangausi donc Fachi abeleli mokili mobimba Congo yangoyo baza mime Congo ya ba pillage ya ba vioté za Congo selo Fachi béton bato ba poussa ba moni fibo papa nanu ba yete ba investir muzido ba ga empêcher bango habité wana za bula noir pays autre on investir na Congo zaka na monde zaka RDC tozo ya ndé en désordre ah misala kolia nanu to bonga mite to fa za na pouvoir so pouvoir evandi ndenge vandi nyo sacré boye ndenge vandi nyo sacré boye evandi pour les gens biso majorité comme to zwango pe ya solo et ça peut la majorité mais en 2023 biso bana IDPS toko parlo la kitoko poto benda ya biso moko ya propre Fachi président de la République en 2023 à la majorité des députés nationaux et provinciaux. Soit pas communal peut y de Niati pour ma belle côté déjà. Les boga moninga va s'en monter matin. Tant de boulangna les boga moninga. Mais à biso moko de Zwango en 2023. Yango na funa awa na sina pesi programme. Les élections c'est maintenant. Cellulaire, sectionnaire, fédéral. Au Parlement debout. Au motocycliste. Bisonne surtout quoi ya bâche. Tout le monde a déjà pour 2023. En tout cas, Fachi, Arabande Gonaï, on va venir à Warrior. Donc, on va combattre guerrier, Yango. Pour moi, belle Warrior. Warrior pour père à Tigagi. Tobimi Bisso. Fachi Beto, Bisso, Warrior. Bisso Oyoyo. Tous les gens pour accompagner 2023. Au ben la majorité, bien affilé. Voilà, fait du Gambo de Moni. Na sepeli nongoye donc on a kisalume banda ya jeté okimela ba boucler quartier avenue par avenue village par village forêt par forêt rivière par rivière na likolo mabe meeting aérien ya ba char de venini avion de chasse hélicoptère de combat alors on a c'est servant de rails, Abrams, char de combat. Bon, autre pour sol, phare d'essai. Alors, outil, outil, ko. Na commandant Sipel, on va faire béton. Moi, na ngiringoto. Moi, na limité, moi, na kin. Papa, il y a des bosso qui nous ben d'abord. Ce qu'on s'en a kino la kin. Ah, bisous, ma kino, tiko, à bongo. Bonico. Bon, mais ça là, iyo, bah où dans la mboka. Mais tout ma belle liste va changer nzembo. Asa moi fitiri moko, a balo na nzembo. Chakufa. Eh, ok c'est ça. Toi ça va changer nzembo iyo. Yambala oyo, auti wapi iyo. Président yambala auti na kin. Donc faut pas bien banzembo on va bongisa ngo. Président ya tout ya auti na kisasa iyo. Numéro contact 089 86 70 144 plus 243 89 86 70 144 Pierre Zomba président fédéral à Funa en même temps comment ça le parlement débuté aux hommes de la botte aux appels des artistes de so voyez qui ça oyekini Odi poto odi wap oye awate so oya kikinité donc maintenant telemi bozola ça que pouvoir ya Fachi Beto et va na victoire pour ça centre ya Kisasa capitale ya Kisasa et ça awa monument ne wa Tour Eiffel ya biso yango loboko yango moni parlement de bozongi awa to bandaki awa to zongi awa poto tala na bana ko bengana biso aso bengana biso le baga Fachi za Beto te. Mais comment ça, Beto? Moi, je dois bien Parlement victoire toujours. Merci.